Genge, yenge, na bambuta pe bayaya, pe bakesa nyonso ya bunduta Congo, esika nyonso bino bozwami. Ya solo ngai kombo na nga mbuta lukombo mayala, na ye liboso na bino pona kwa lancer invitation to appel, na makesa nyonso ya bunduta Congo partout bozali na awa, na bamboka diaspora, na Europe, na Belgique, na Allemagne, na France, na Angleterre, na Hollande, na Suisse, partout, na Allemagne, place bozali, bobengami vraiment bozali invité, bozali vraiment invité na mokolo ya le 6 juillet na 2013 kuna na mboka Belgique epai wapi tozali na mayangano pona ko célébrer anniversaire ya Mama Vita Kimpa, bien 307e anniversaire ya Mama Vita Kimpa oyo batumba na mokolo ya le 2 juillet 1706 kuna na mbanza Congo oyo batumba vivante ya Vita Kimpa oyo batumba bomoi kuna na mboka na biso oyo abundela biso batu mundu pona bolamu na biso na yango bokumisaka ba Saint Valentin, bokumisaka ba fête ndenge na ndenge, ba anniversaire ya ndenge na ndenge, ya ba Noël, ba bonne année, ba fête moto yebeli kututina te, mais ya mbaloyo awa na kata Belgique tozali na oyo ya biso anniversaire ya mtumwa na biso obabengi Mama Vita Kimpa 307e anniversaire ya Mama Vita Kimpa. Vraiment bobengami na mboka Belgique, alors adresse oyo ezali na liboso na bino, bobenga pe na ba numéro ya téléphone ezali wana, boya malamu kuna na mboka Belgique, mutu azanga te putule komata makala makotikala, mais nazo benga bino lisusu ke mutu azanga te. Babena Congo nyonso, bamakesa nyonso, ba Congo nyonso, en tout cas moko azanga te na mokolo wana po ekozala danse. Soko zangi wana yo moko yebi. Donc ozala chrétien, ozala musulman noir, ozala nani, yaka mokolo wana oya koyoka kinkulu to culture to histoire oyo ya yo moko oyo nano oyoka te na mokolo wana. Me ya nani? Ya Mama Vita Kimpa. Alors ya Mama Vita Kimpa nde tozolobela. Tozali na lisanga ya Mama Vita Kimpa mokolo wana kozanga te, yaka oya koyoka oyo ya yo moko. Mais ndenge na otoloba bokumisaka ba Saint Valentin ba fête moko pola ezanga tina, mais oyo yo ezali pona ntumwa na biso. Grâce nyonso zalaka na ba envoyer na bango, basaka na ba messager na bango oyo ya biso messager oyo tozokumisa ezali ya Vita Kimpa. Donc na bele lisusu na zoko inviter bino lisusu na agogo boya ebele na mokolo wana. En tout cas soyez les bienvenus, koya malamu boye malamu matondo tika ete bakulu bamwe la Congo bazana bino, tika ete puissance nzamba mpungu ezala na bino, ekitela bino moto ya bakulu ekitela bino place bozali pe bozwa makolo na bino tokende biso nyonso tokutana kuna na mboka Belgique. Ya solo ezalaki nga mbuta lukombo mayala awa na kati ya Birmingham oyo bozali komona azoko tambusa zikwa ya Birmingham ya bunduta Congo na mboka Birmingham. Donc ezali ndengai mais nazoloba lisusu ke oyo ezali makambo zikwa te, mais ezali makambo ya nation, ezali makambo ya Mama Vita Kimpa. Donc boya malamu, boya tobeta bambunda, tobeta ba guitare, toyemba, tobina pona mokolo wana. Alors bamindele bakambo